Karine abotite. Abotite zani lokote, ana mwana pete, azo souffrir, ana posa mwana me mwana oyate. Yo saka na ofanda tongo finga mwana muninga mido fi yaya yo no botite ko luka to finga mwana muninga Kwa hivyo kulingira Karine bafuta kayembo baby shower bafuti yembo prédot bafuti yembo kopa zen bafuti yembo bon si kaka bato ala ne bateka kaye. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Réseau Sans Fil, merci également à Masolo Yabanakin et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Gilles News des Stars Congolais et Nabo Sanarate Ouzo Baya Congo. C'est son nom des pages qui offert en skate aux Alalelo, aux Ali, il faut tout le bar, photos à toujours reconnaissant Nabandeko Basunga Bisso. Et plus particulièrement, je dois dire un grand merci à notre boss, notre patron qui est Jérès Mboni et Nabo Sanarate, Mama ni Mama Waro, donc Maman Nabiso Karine, Kololo Mboni depuis les ISA. Et merci également à Roméo Mouchani Wazanabiso derrière la caméra, Babi Bandeko tout, Barana France, Barana Belgique, Barana Italie, Baka partout, Diaspora Barana Libanda, pour nous continuer à courrier, continuer à colis, Kolongwa Libanda, Koya Mboka ya Congo, agence des Moko FB International, Wana Bisika Wapi, agence des Okoma, on a toutes ces sécurités, et puis Maramozo Koma, Lenge Pena et Senga Kaizalila. Déjà, merci, Nabandeko Nyonso Basutena Kinga, je crois, j'ai passé vraiment un moment où Ezaki à moi passé, nous autres Ezaki Penza Malab Mingité, j'ai reçu tellement des appels, Bandeko Belé, de partout, Babenga Ibiso, et pourquoi pas, qu'on soit tam sous terre, qu'on un message, je un soutien vraiment. Et Salinga mais l'engiming ya royoka ke bandeko bazarana biso déjà les autres sur la plus actualité bien que nazaki moi absent mais quand même na pour un rattrapage pour rattraper moi masolo les kaki wa je na bi que non bandeko bele bazoki te encore assister na baby shower ozaki ezaki le la fête munene au Karine Mokonza okanzaki ya bengisaki ba connaissance ba ami bandeko bele bazarana et lobby ezaki pe mukolo mosusu parce que lobby to assistaki na maramoto ebi que ça la marasoki kaka moi si aboti ndeto zora ba image ya bongo ba séance bongo et lobby Karine Mokonza kenaki na biso na séance photo nde le lotoloba tembe fukami lisusu naza moko ya bandeko awa na ebite so na koloba et pas na tembe fukami to pas na tembe zaka ya kotelema tozane awa déjà pour ne pas monopoliser ma parole nous aura invité nanga Roméo Mochani la Rose Kuna. Bonjour, bonne santé. Oui, bonjour Mohamed Saïdi. Oui, santé ça va? Toujours belle. Ah, merci. Vraiment. Mais habité à yope mikolo pesa image ba chinoise hein habité. Il y a ba chinois quand de umela te bon. Malo côté. Comment umela? Te Amérique toujours, ya ba américain de umela, ya chinois. Ma papa. Vraiment. Je crois bande ko comprendre déjà tendance na déjà ndeko lo bi ko comprendre que nous avons panzi wana. Te na zamu panzi ko te. Mo bien Amérique. Te Amérique on a par rapport à ndo bi ba chinois. On a ce que chinois bi lo ba chinois umela kate. Pour venir que son somme ba chinois nyatima et comme un carton il faut ngama. Donc ngako linga bi lo ba chinois te. Je crois les loyo Zemi Karine Mokonzi depuis Marambe Banda tito komi le to komi o lelo ndeko aboti te bi que je mais comment qui ko faire planer ba doute belé mais l'homme to les na séance photo za la question moi si a sali yango il a ça déjà que moi si a outi ko bota moi si a kitaki déjà kiti déjà moi na za libanda na peut-être on mona ki vidéo lobby o bana ko lobani nzamba pamboli nzamba sungi Karine de lo asimbi moi na maboko tonne Kevin nani kana omiko sa yemoko bakosaka mutomoki bakosa nzambe te parce que ozo sala pour prouver mokile mais tant que ozo souffrir ne loko mobona kati na oluka mwana o souffrir yalo bakasimba bible asambela ka faut na foi que nzamba osunga obotati aboti déjà aboti te yo muni mwana il y a même pas 2 semaines asala ki vidéo na ye ba valise mwana nde moi ça kendaka akoma prête à quoi coucher non mais pouf caméra cadeau ya Moujakina, ta Moujakina kuna. Nene caméra kwe. La caméra kwe abi majaki caméra kwe. Muna peta msezuyo nguzunga bona libu. Abi bazawana ya bin ba ushishango. Caméra peka tema za songi ezui na libu limweza ezali loko. Tout le monde est comme mwana azaki libanda osaka na pa mama bango akumba bilamba à l'aise ou bien mama ça live à l'aise.
kasi faut toyeba ta mususu zemi changer nga pe na ko zemi mabongo ya nambi kende na osala ta mususu analyse na Kevin boy na zo mwana na tikeli bana cha osaka na tika na mima chika na mwana nga na epa Kevin ozo monter que ça buzo ba yema osaka na l'esprit ya bato. Donc vous voulez dire que no Karine abotité abotité zani le côté ana mwana pété azo souffrir ana posa mwana mais mwana oyati yo saka na ofanda tongo finga mwana muninga mido fe ya yo no abotité ko luka to finga mwana muninga koluka to finga mwana muninga patazo yo mwana oya bota mso za handicapé mais yo bota nini obota tamu yo bota mongol kolika ye siko yo wana mwana zo finga wana mwana Yvette ana mwana mobali mwana pe boga on Gloria Olangi azo mwana abuma mwana akota poto lelo ba pamola zana mwana boga vous comprendre grâce mbizo fingi ana mwana belle fille auto salsa anniversaire na 3 ans vous comprendre autant la parcours na batunyo bébé Rachel bébé star vous comprendre OK n'est pas néné ya au finga mwana néné ya mwana makango mais ata azana mwana na yeka même mana lisu ne moko mwana ya belle wa français qui to mwana malamu alors pourquoi yo ko finga bana baninga azonga senga bana na bolimbisi nzamba olimbisa obota na ye c'est simple. Mais bien mon Lukazemi awa bolwe ke no bomona libumu libumu za rotengama boye mutolo za raté mais lo bezaki lo baba ekabola bitumba bomoni mutolo bomoni maramnyo na kati wana est-ce tembeza rawa tembezali jour à baby shower azaka na zemi kitaka na C vous comprendre lobi na ona tongo azaki ce qu'on a zemi et machi boye ba étape wana olandela na la te poye la vie ba faut olandela pe ya yete ya sikoyo zemi sikoyo ezaki a tracer mondelo wana ce qu'on ta sana market na big mukie kakatiki vous comprendre na big penda acha penda njela mukena big siko ya loyo atrasa na marqueur liko la ngwa trasa ya otengama yaza mutulu to siko mutulu wana munene wani kuchi wapi ozo mona ba entourage bazane bazo sunga iti bazo ide iti bazo bomende ya obuma parce que un jour ba obeba na bango ba panza ba secret oyo mobile ayine cop na mbongo ozo mona mobile ayine cop na mbongo lelo mama bakari na komo kota miniature contenir comportement mona ya malamu te. Vous avez des preuves que Evia et maman ya fanda na yokuna bo Evia ko lingila Karine ba futa ka yembongo baby shower ba futi yembongo prédot ba futi yembongo kopa zemba futi yembongo bongo si kaka bato wana ne bateka kaye nde to vanya na bureau bonyo sona ba washiboye to sala likamnzo kande kuna magi azo enregistrer biso ke côté ka disque ezala bongo chi ya cop mama bango ba enregistrer ndeni. Mais bien de boîte ma solo wana pas bolola ki awa afilora tekiv Karine abimisi ba vérité ezaki nango zemité mais ka bango na ba yeba rouler bino ba we sabino ke non ezaki nango ba gêne bango théâtre na ba organiser soni mutezo sala bango bongo ya kokwe bimina poise nzamba zo confondre bango étape par étape batika disque ni bono ibitika na ta buchu kena ta AliExpress ala ngo ya sorte nyonso kena zo ta AliExpress so lingo mona keza solo ba bana nene ya poani nene a dévaler secret na muto sombela bango makamyo so nene a sata nene a caméléon comme to roni ba parole nene amba nene a caméléon nene a ba vérité lelo bengi nene a ba vérité nene a lo na ibiso ko nene a lo ba vérité ce qu'on a ba vérité mamune a lo ba vérité zo comprendre siko e mabena yeto zo ko linga te poani poso avant il faut à la partie pour mutu moko ce qu'on nene a pena a lo ba vérité nene a solo bina makamu 100% faut tala live na ocho sala lobi avancer mama e mato se tira na lingwala abi mato se tira na lingwala ozo comprendre kasi eza meilleur ami faut tout na te ya bino mo rese bokana yo botela mo elonge dingwe pamba botika biloko wana elonge dingwe botika biloko wana boke tout nene ya obeta bino point na bloquer nene ya a bloquer nene ya point Kevin ni sosala ke futa mana sabo kilo yo bato balba kino na lula iloko ya tika awa ndeza la Kevin tocho kumisa ila na mabe ezate kinga na soigner na Kevin na soigner na washifo mukibombe ye bado to bando ko finga na bilo mo boyele kana internet ezana tina te Kevin tant to yeba na to bana internet mais pourquoi ko biba na biso fo mukile ba internet faut makamso conscience do mo na bilo nyo so za ko zanga ko vanda na bande de l'école kutanga ndezo boma Karine ndezo boma entourage na ye ndezo boma ye. Mais est-ce que vous pensez il aux condamnés par exemple que non entourage na ndezo boma ye oui c'est bon c'est tout thème c'est bon déjà surtout que côté à maman est-ce que vous pensez vraiment maman Charlotte akoyi ko tika Karine ata mswaza na kati ya ba bêtise na ndimite que maman na ndenga sambela na ndimita ko tika Karine o saba je ba ndese ba ka biblette ana mama balilisi so babwaka ba komba pétage yana njodo ana mai ana ibende aza mutu lelo panga tsimba na bible ke video ba ina mbongo yango boma Kevin ozo mbongo na boma kite Kevin
pour na posa mbongo maman bango eloko zo sala ezande lokoso en bon. Oui, lokoso en bon. Maman se respectaka. Jamais qu'on a besoin de moi na ye. Pourquoi maman gi beaucoup moi za bloquer na ye ta coach maman on internet. Pourquoi yo ko maman sur internet? Il faut ka yo maman bino il faut azan internet. Est-ce qu'ils ont sens? Bilo kwa biso banitika la biso bana jamais to koza to coach maman maman bazo finga ye maman ba traiter de tout à cause de moi na ye. Moi na za mabe, moi ne de l'autre to ko finga sa maman ba. Bon, qui c'est na mukie? Qui c'est na? Il est Karine. Et souvent na kim tagina on a pota. Akanga internet mikolo. Akanga internet ne loko ni ko internet zo bima to zo loko to ya ko kaba ko senga. Ya bunda ndo zo bunda boza. Combien de matière? Matière ilongo le ngolo loko ti foko bunda na ndenge na yo po elo watu ba kabela Kevin ju ba boye ko kabelo Kevin. O sa so pesa so matière. O faut sika la sopekati. Kevin foko bunda. Mi ovandi kaka mukanda te loko to zo linga mobali po anini po na posa nzoto. Likolo ngoposa nzoto wana mto kabele mbo mobali ali ali suna mbo Kevin boni boy ko yaya boni ko asuba afantu bia sumba keke oh voilà n'était par rapport à Bolanda biso plus bandeko mingi bolo ba no tendance to les ndeti côté ba Yvette côté bandeko ba Moura bani mais l'autre côté masio côté à photographe parce que photo et salamité Karina Fanina Mojakina tu as Fanina Bibika Pinga bani okanga ba photo non isamagina photographe la dame je crois Moura bimisa ki ba note vocale mo wana enregistrement ba réussir un appel. Est-ce que vous pensez vraiment la dame a soyé na Moura neza la dame yo à Zakara ki Karine ba photo omoni Moura batu ba Moura bilobela batu ba finga pe de Moura bali mambo solo ils ont confirmé ça mambo eza contre Karine kasi nazo confirmer mambo eza contre pour azana zemite Kevin vous comprendre et le ko eza yo la bato pas ces années tant que zo ko sa communauté pour zo mbongo mais sona kina va normal ça Kevin na bona Kevin o so na boyo pesanga obo pesanga te azaka na ba chino ne bandaka la ba pesa ka ide mbongo il fallait vendre ne ba chino ne na position azaki na ba opérer ba kisa na ba million na ye ba nga pesa ba mbongo kisa na ba sala ke opération kisa na million to zala na hôpital zo ko sa bato ke boyina boza kisa na million que oko sa bato ke likamboazemi po ke likamboazemi o zambongo ebele mais o zambongo ebele les 4 jours à baby shower mais il faut vendre kimia vous comprendre c'est un photo ba lobi bien que zemi ça zemi le côté pose les exact zemi réel point non lobi que zemi il muta shota iwana ti papa so qui réel point ba poser ba anel ka ba poster ba point ba poster qui côté na TikTok au mona point ba poster été ba mama o nyo so na bazo vendre ni wana ba manger ki wana ba ben on so ba bana bazo ide te ba osungi ni lo mote baza ba mama be ba vanisa mwana bate ya mwana mama ba so asambela ka pena ya solo azonga na makolo nzambe ame mwana nzela nzambe comme ça nzambe orienté bango kobota yana mutata moko ta hotel makutia point na vie ya Karine ka robota kate baba nzambe te mutu pa ko souhaiter malheur na te robota ko photo ya zate mieux faut bota ayiko souffrance o ba yoka ka pona bana comme ça tu ko finga bana baninga. Il faut yoka douleur wana ya offense na wana passe ko bota wana yoka ndi batu bayoka pona ko bota ndo tiko finga bana baninga. Et lelo yo je crois mam ya shooter et bimi mais koto na moni pe vient na biso masola Jonas pa koto na démenti na ye maloba mso bimi koto shooter o nani ya sola ine mura sola ine wana pe mutu mususu et mura montagi mutu na ndenge na yepo maluka shooter wana na monte ba français makasi mura ko to yeba français malonga to mutu shooter na ba makasi wana mura oyeba ngwa pe mura luka pe famille ba evi akakrea mutu mo ya bonga bimisa na internet to famille luka ezande ya solo bo yeba adresse ba evinde batu ndi ba pekisa tika nda tika bungu ayeba kuna ndeni ya lokwa ngayo so na luka na kosi na yeba ndiko na parce que pas bien na ibindeni na pesi na adresse na numéro place au vendre na ba bala ce qu'on a bien ondeni so awe bimi ke no evi atini mbongo après baby shower après ça qui kana pesa ki mbongo pona libala ba annoncer bazo bala le 3 9e mois maintenant to sisi likambo ya mwana te bako misuna libala muntu wazo mbuye batu si kwa pesa mbongo mbala zo atini waso mede ya sema no sa transport monyang asimbi mutu alele na mnoko mboka l'air akeye ko ne pas mama wanzu photo akina panganga ende so pas en église basambila po bakabwana azu Yvette Kalongo photo na photo amoura akeye basambila po na bangonde ba ocha mwana vie mal à l'aise et en sens sotant il y a une photo vie balobi ni église wana na tu réponse ba opesa eta mususu bazama babonde la pona hier. La Rose Kuna, je crois, tout le monde a presque na souka déjà. Le lot, il faut que sa message bon parce que le lot, il comme il au moins comme fréquent.
que dans le plus la personnalité publique les commis zemi zaki lo ya robomba lobby mais les commis zemi oza lo ba obimisa à tout moment et comme que non la rose ani na zemi ne ala biso di bomo na internet ngana na tamsu mwasi na ngamo bo na zemi ne mo ala action na internet est-ce que lo wana zo lo zo sunga biso na communauté na biso zo lo zo kitsa biso na communauté ya za ko kitisa to nga to landa mindele na biso na mindele to zande mote mundele za kindogina sali telephone ngano to sulula mundele sala kindogina micro ngano to sulula siko ngana kindogina biso ya aw eza pena kino na fandele Kevin na mo na tonga mukonga pass nzo ndena buto za kino avion nga ozomona olela matoi pass nzo ndena tonga mama na moto na ngana bule na ngona butu minyo so nzo te ya batute ya commande batu babota na passa okufa ya bota na salle d'accouchement au moins salle d'accouchement wana batu bakotaka ya na liwa Kevin so assistant moi sabota au moins apene ke mutoko sakana zemite mutoko sakana zemite o lokota zemino ka ozuze mino bambi olati bokulelo ozo installer o echa on réseaux sociaux ngana ebiso muto posta zemina ye nes kamara na ngaso raida eta mama na doublesse a posta zemina eta mwana ko kisa inane ni anda olekisa ba photo mwana na ebongo ayeko lekisa na ndazaka banda zemina ina deseme kuma munene c'est normal mais oyo zemino no bocho zo poster par rapport à quoi Kevin to qui pas Anel Kabalonda ka banda biso na 1 mois pena tina 9 mois Anel ka poster zemina na 9 mois tanwa bota a poster zemina bobete ba tu ba ibate kaza a poster ba zemina belé parce que acha ba photo bena no na mobali nena bandaku na bana na yeso non ça on attend a poster a bota kini déjà OK oui a poster après ko bota tant on mutu pa yeba kata kazana zemi azate mais tout le monde a zemi concurrence les locaux quand ça publie na temps rafine to bakuna publie na poko do o mona teke tumba do o mona te bango bazomi bomba bango na bango o lo bomba zemi na mona on peut yo mona obela na butu passe na nani chino tamo ozala na po ayoka passe na yo kapona mwana o bobi mi bomba no après ko bien a famille ndo kia nani po yo moko ndo kia vina yo bomba zemi na yo tant obota o remercier nza mino nda peso mwana c'est tout ki o vanda ce que zemi et comme que non na olier sa matière no olier sa bato bato ne ba olier sa yo matière no olier sa bato zo sa na motema tant que ozana ngota liki moko te zo so o pasi Kevin yo bo chite bato o pe olier sa matière wana bazana bana mais o bo sana ki entourage na ete kama kamno nyonso ngolo bake zemi eza te batara isampindi et poids exactement voilà tout les masco moi mukiawa je crois tout le bien mambu ya zemi mais tout les masco wana je crois les zemi ya sinta capable de se le robomba te parce que attention moi elongi ndé moi masque déjà comme ya ne baneli ya zemi déjà longi comme moi déformé mambe belé déjà comme l'accès déjà ba signe ya zemi comme moi belé wana déjà na kati wana na ebité déjà né banibo est-ce que Cynthia ko se retirer non devant plateau té atika no bande mo so ba évoluer pour ne pas abattre la paix moi na pour la sécurité à moi ko se retirer na pour ni te ça pour na bien sécurité na moi na pour ni ya Cynthia bandimi kazanze me batu so baboye pour na bande likutu nani kuto mo nte me mokilo zonzima pour mo na ki mokilo yo banduka misu 5 bazali vous comprenez pour na ko vendre na ye à se retirer na ye donc net c'est na on continue retraite na yo boti mo à l'aise zo yo makamno à l'aise banga rappeler tam suke no chaîne pe ko la poto mona pe koto pa ishoko ko chaîne la ka tam zo razemi il faut luka mutu mususu parce que lukipe mutu mususu bando ça na chaîne na ye c'est normal chaîne là ba chaîne là et là Angelica qui nda katika chaîne te eza pour na santé na yemo Angelica ti lo monétisation les karaté kasi eleka na ngote parce que ko lo chaîne là déjà kasi on a le petit pourquoi le ko na so za ke ngeza bien eza ndemo na ye anti mane lala tango ozonga zongene makambo aisha ko kasi ko azonga na ete siko eloko nini eloko nini Suzana tana ngo fa patiente te mai mo lingo mbana na ye asipota bota après ozonga na ye chaîne ozonga na normal ce qu'on a bangé siko yo na ne ba internet to ra songi sur internet ce ko to ba papa mwana on a vie privée na ye yo ndi papa mwana obi lungo papa mwana Mspo tu simba bi mutu malo ba langila la chaîne. Biba langila. Vous avez moi avec Kevin alo mate. Biba langila. Ti wala ngana éviter Kevin parce que Alexis mo ba. Matia so ke zwa mi na internet to banga. Encore bino, zanga mbongo akule mbongo akisa mega songi zanga. Ya passe ya loko washima tondo moi sino yeba to yeba kate le côté mais yo siko yebisa biso ke moi sino zara dasha kemba mais tant que ya zambala dasha kemba est-ce que to lubani mai ninga na apa ya Suzana raison c'est que yepe
ma n'ingani pambati. Voilà, tu clôturer avoir déjà message pour la bande de balandi biso et surtout pour la bande de balandi pour une première fois na chaîne na biso le banyo ko yebisa bango surtout bande de ba c'est bien na plante babi na beauté babi fio aboga ma boya uti wapi Kevin Tkaul kana makam pardon na pesi ba abonné chaîne na nani Congo Source na pesi ba abonné sur Congo Source TV ba mbote na nyoso ba sabona na ba sabona te bozo ka li musa pe moko boche li bonné ka moko boche sous cloche de notification pour bo rater na bino nyoso te le kawana donc na pesi wa shima tondo na pesi magi mo na mongo do oya za mo na mongo mo sa ba fosete na pesi cameraman so komo ine Romeo Mouchani na pesi ba mbote pourquoi pas attendre mon président Richi wa tout moi non j'ai mis ma na pesi ba tunyo so tozana ba on a plateau à mbote quoi. Déjà, tu clôturer pour l'émission. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis du début à la fin. Merci déjà à Romeo Mouchani, à Zagina Bissolo derrière la caméra. Merci à Magui Bokumu pour l'assistance. Et merci également à Washi Matondo, Babi Washi Shawa et Wakapenda. Tous arranés toujours, des toujours. Et merci également à président Richi Watoumwa et Tobo Sanarate, l'administration Nyoso, l'équipe Mobimba, Yamelko Press, Bambote Nabino et Nabosa Nipete, Ndogonabiso. Jemiman Tumba dans Abisso Lelo et Bandeko Barébé parce que dans Abisso FB International agence Nyoso et merci avec tout le respect à notre boss je reste Mboni depuis les ISA et Nabo Sanarate Madame Karine Kololo Mboni depuis les ISA aussi et merci na Bandeko Nyoso ba continuer ko sunga Abisso pour que makambo ke ne liboso ngala mi to mani balasima et to sala toujours musane to mesana et d'ici là portez-vous bien bye bye.